nga mutu te meteorolobela ndeka ba vérité donc aussi que ça mboka na ndenga ba vérité bo banga biso te surtout po tolobela kande ba vérité to bike bolela biso fort bana Rwanda tout bo compter toujours bo s'abonner à makasi bo matisa ba abonner na kati Afrique lengi balobi makambunde ezakuna avec Lisa Kun la dona la princesse du trône est aux awana toujours donc avant to banda fana yamba invité na bino obino bozo zela obolingaka mingi Lisa Kun la dona moi bambote nanga esalaka bien na bosse là mon Alpha Ngoma mokonzi ya il y a na peso bambote ebele les reste na kati po bokabarate donc na tiki bongo toke nango na ndenge ya bongo merci à vous les love matozo beta lisolo ya bana ba star na biso ya ba millionnaire ya Congo so to logo kuna toke banani yango nde barate visa enga botarde bonjour Lisa Queen botarde en couleur bonjour ça va de retour en Angola c'est ja bienvenue brigade. Le bien de tous à Canada, on continue qu'à toujours analyse na biso les acquis. Ça m'a dit, mais si on vit non, mais c'est 4. Au salon de coiffure. Ah bon, en fait na sala pena tena melise 4 te. Te vi na pena melise 4. Baloba soki ozana photo luka ba vrai ba master, so ozana master donne tinga na ko luka master keto te master pass te master opeta boya 6 na njoto. Essaie de koza analyser Queen ba conseil na yo opesi mukongo yo moni te boti fuyi bongo te. Boti fuyi makasi. On est là on m'a bé ya donc nous soana yango nazo lobela bato donc makamususu to za la bengratité donc tant naza bonemi était Lisa abando pesa nga conseil Lisa le bagi masa kota besoin ça boy pour naza na camarade de madame yon lilonga pe mo bien madame oui mais franchement ça bongo de to za dona Clara Madalena donc madame makasi et pas suki et pas lamba et pas ba ramener entrepreneur moi s'il faut bon. Le net singa pe kuna epai wapi salo epai wapi sala massage donc toujours mega ba yo moko na ko koma OK merci vraiment Lisa Queen balobi ke babi ke yondo zala makasi na kota analyse to mekana ko sana analyse net to mon internet mo mbutu mo ezana pona likambu ya Keina Ipupa kis mukasa le stage yoza mama warion Lisa mwana bino malgré tout bana babima ba impoli mais est-ce que vraiment beaucoup accepter ta que bino sikoyo boza ba warriors moi na warrior suprême voilà le millionnaire autobinga non les millionnaires moi na que ça la stage de ba comme poster bongo humiliation et pas warrior suprême pour na yo vraiment à propos ya mambo na joli kan internet en couleur avant de na répondre à la question là opposé ngai na question na sexy ngai nazo rappeler ba tuko tozana double stade de martyr na août fali popa donga pe na sala on a déjà la publicité des jeux au banda maramnyo surtout la double stade de martyr tozana LCD arena na Lyon na moni gloire langa za ki on a déjà merci glo pour na sympathie tozala wana donc totikala na moins de 80 billets na Lyon tozana concert à Bordeaux tozana moins de 150 billets mais ba warrior bo to booster de sous to continuer sombre sous ba billets pour biso c'est bakata ba couleur te totikala na moins de 150 billets déjà que déjà dans quelques semaines déjà concert au Sala il y a Milan en tout cas bana Milan bravo kuna totikala na 4 totikala na 22 places la concert il y a Milan parce que avant tout tout ça ba analyse mais avant tout ça ba actualité il y a Aigle Suprême yangom tout et ça la bien la question na yo Keina oyebi lobby na qui passe en couleur mutumo a commenté na live ya Chantal Bomolo bi mona wana azwa diplôme na Saint-Denis mutu o azwa diplôme ya graduat ya normal aroba no se comporter bon te oyebi mutu atanga en couleur mutu atanga te ba koza ndemo te mutu atanga azala kana modèle moko yo vivre pas kenda classe ba biso mutu tangi na ba Afrique oyo na internet to ça te belé mais ceux qui ba mutu o sola no azo comprendre que yo o kenda classe voilà. C'est quoi combien de fois mutu o atangi na poto vine mobimba sali master pas bima avocat mais monique face à naie moumba buzz y internet Keina nga tata moi sina ono epsolo moko batantine congolaise nion so monaka ni internet et bele bazata diplôme d'état batonto congolais nion so monaka na internet et bele bazata na diplôme d'état tout ça la communauté ya bandoki tout ça la communauté ba troubadour communauté na biso na éviter soki lumumba communauté Congo o lumumba ku fela kazaka oya biso to ba sala Congo mususu nazo ebisa yo osomona mloka mige journaliste
asali plateau kitoko bazo benga mwana mobali influenceuse mais so balobi na ye so balobi na sa grand journaliste mais bazo benga era influenceuse et puis azoki na question on a pendant plus de 3 minutes influenceuse et puis invité na yepe mususu su ki zeng mususu azolo bape influenceuse ozomona Congo otozali donc soki le mumba yebaka fa kufela ne maka mususu ta kufela bata modelo pour tout ça peuple mo raté siko keina yo kenda classe ba futeli yo classe ti comme na licence au monde vraiment faut comme non mumba base mama na ngai en couleur yana mwana moko musicien te ata mutu bon normal ta yako luka stage na réseaux sociaux mutu so tangi classe ba komaka lettre ya stage bana yoera batanga les États-Unis yoera lo ba Angleterre aluke bon lettre stage wapi bana jibe batanga na poto tant bazo luka nini stage mona bomba ya ko lettre stage didi stone ça pris la problème na papa na it avant-hier batie na nini Forbes asali exploit sans papa na it tu peux faire des exploits sans ton père voilà tu peux faire des exploits sans ngana otoza abata mso baza Bama mso baza to fon to boule na ndenga za bana ngosa nini eloko boye to kutana ba difficulté na makambo to kutana ba kamada bandoki na makambo bato ba kisi bato ndenga na nemi bali mso azoyaka na idée publier mutakala mais aussi ba ko se protéger kaina ataki eloko wana na bulte que azoluka stage azota la aina posa fingi safali ami lobeli pona fingi lo migolo ba fingi ete pona fingi se migolo fona sandeni Lisa ben oui oui asa posa fingi ça tika na koma ke na zoluka stage po bato ba finga ye remarquez bien en couleur keina baza ekiri na bango misato ba mama na bango na bango bana sauf les aka un événement munene faut ba na likambo tozali na stade de martyr ba ina zemelo kuta tozali na ba arena ba ina mamba lokuta ya finga ba video eke mati lokwa tozali na ba arena na biso o ba ina mamba ba bandi poso ngai lizato mutu moko lobela fallait me ko déconner bato na batomboli team niki ba yeba lobi ba komo finga bana boko boy côté concert afali on eza ba jeune na bango siko yo nga mwana bongo na zomona ozoko se modi yo moko pour rien papa o boluka bobundisa ke bobundisa ka esimba kate e ko simba peka ate baseke bana mutu mo asima na bango o influencer bango basa biloko na contre falo koma mutu influencer bango ka mama bango te okay siko sulu pena mutu tanga classe ya solo eza di pema Saint-Denis on le pena maman moi je suis pas dans vos bêtises laisse-moi faire mes trucs c'est ton ex règle avec lui tu n'as pas besoin de faire ça na kote makambo ya analyse ya nini ko luka stage joana na Instagram oza mona fali ça ba détracteur ebelé o ko fana bebe mutu moko atele lo boso la raté so muta simbi yo sali o mabe asali fali mabe nous ça ko komela yo pe ya réseaux sociaux ebiete ya kanga na aider pour na ambassadeur ok betio désert parce que moi si tout peut arriver assez faut faire attention nabi koma na bikenda kenda nabi koma na mambezanga tina mutu ba ko inviter yo pe que le col nini boy aza ennemi a fali asali yo pe désert na comme l'essentiel quand a humilié moi na ya fali tu vois. C'est ça en fait. Bana ba osa makambo. Bazo e batena et puis so basara ba no côté. So basakari. En tout cas famille Niki, je pense que famille ezara monene. Et ata 2-3 personnes faut ba mamaye la famille wana. Tu vois? Et ça famille mo ngana comprendre raté. Bazo non moi na ya grande sœur Niki na bosani kombo na e. Babanda ko tie na réseaux sociaux mo na fali. Yemo ko mama na ya mo na ngo normal. Papa et moi na wana za mamba famille na te. Yipa mo na ngo normal ke moi ne ba ko sele makambo ke za mo na tata mususu. Na suka ande ba yoko silika tatango ndira ko loba ke bati ko tamo na imwana nesa mona falite bwino donc to yebi ke bo rata mbongo onde babala na bongo ay ba te fallait ko ba moyen belé boy na ne fallait ko ba moyen boy Niki a rata l'art potanga na place Niki ngana ba no bulega joy fa ba tia divorce to ka bola l'art te ma reçoit là mais siko yo ode na bana mi balé na fali on se comprendre donc ça tu bana fali do zane sengo po ozana na mbongo. Et surtout bana bana basi ata bazelo mbongo boete ba linga mibala pa mate basa bana fali bana na komora bande mobo so basa ki bien bana basa ba capricieux surtout a liboso wana tanga sengi bo senga boye azo senga bilamba musu balata na bana bilamba yo pozo chauffeur ngo ba fute onda ko fele ni do fele so omonyo na likambo akolinga ite po za kombo ya mwana ya fali kombo ya mwasi botana fali na vanda kana seka mama Davina chaque jour ateka mai na congolaise Olga Mboui oui ateka mai Olga Mboui ateka mai na congolaise artiste le quoi faire abotana moi c'était ka mai na congolaise bato vanda balobala anani
bafinga affaire bafinga affaire c'est normal te yo za artiste comme na atemu to normal comme na niveau ya mbongo belé soit disant nzamba élevé yo ozomema bato mususu ya balabala bato be muta botela yo mwana azoteka mai na Luanda mais les acquis totali bien za faute affaire et za faute yemoko mwasi moi ça c'est mais faut contacter mobile na za na bonne relation na mobile ne mbala ko aider azana bonne relation de sauf faire bloquer partout voilà ngai na okendoluki ya bilo ndako mama Davina vanda abotana artiste soit disant international bo beza millionnaire ana mabango soki 160 na Kinshasa problème yate parce que maman et mwana na ye ana mutema wana te ya ko aider ya ko sunga héritier tana ba bota sona basi 15 auto kufela maman na ye na Congo mais dommage que faire on dirait à soutenir te mais wana kokwa Davina kufi rien ata message ya faire rigoler la salle ngote wana mauvais soit modèle ni so kabone na mwasi eza nini te a bloqué par rapport à ton Davina ya ko luka papa na internet émission na Davina sala ka plus de 10 ans et c'est plus de 10 ans et là on va limbisa te et c'est plus de 10 ans là on va limbisa te siko otika muta bota na bato tala mwasi bota na faire tala mwasi bota na faire oteka mai pi angoyo agua pura mais oui wana kumana siko babiso auto sekate tokoseka faire makasi bo onyo sosa ezelo kote wana sama kilana mwana ye moko tobota mwana mi balé na mboka est-ce que c'est vrai ya solo mwana tobota mwana balé mwana souffrir mwana na santé bien te ajuze mi na poto toi kenena mwana ibelo ta capote mwana kendaki poto na zemi na ye akipoto na zemi papa ta comprendre nga kende akipoto kela zemi mbala moko papa bloka mwana boti mibali ngompe bota na mwana ngompe ka azo ane mibali ka ba sentiment aboti nyaka bongo papa lingi ko sunga ye atana 100 € te mwana okemba sotali mwana santé za bien te ba mtu zolia bien te momelisa mwana mabele zate mwana azala poto mazola tsa mwana couche ya kitendi Lisa omona ki pasa no changer mwana couche Lisa naza ba photo na otiango prochainement na lika bango moko la banga bimalo ba Davina azuze aboti te na otelo ba photo batindeli ngai ya place o ya vanda o sepela te ke mwana za mwana faire na mitunaka est-ce que alingaki alia mwana wana esimba te yango yina ende wana mama na ye to ezakaka pona normal po yekutu mwana sentiment yema oke panzane makola so bota de bana asim esani lokote asala nini ona asala mwana mukie ezaka makambe mwana ngwa viva ezaka pe normal fa na ngombe na TV ndengwana sikoyo oko yinele makasi bongo oyalika mbunini so otie koko tumuna te mukomsu photo na koko naye tumuna te mukomsa postilité ya kandate mukona poster que Davina botenga koko mibale comme on est X. On a les enfants de Fali qui sont des étudiants et on a les enfants de Fer qui font des enfants par-ci par-là. Faire vraiment bota bango 40 39 maman. Yebe OK de papa ti bota 10 tata a clôture. Aso na ka lokolo papa na ye. Mon de tel père tel fils. Pona ko loko suki c'est na question no ya bana Fali. Bana biso na ndenge na biso africain to kanga bino bandoki. Pour to yebite intérêt mambo sala ke sanine. Mais quand même Nzamba aza na bino. Bon ma change ma somme na bino moko. Ok, merci beaucoup les amis. Nabi que prochaine fois toko meka un peu kokota na lisolo ya Davina parce que lisolo ya Davina neza makasi ming pour faire comment ati na niveau ko Davina longa kombola alonga kombo ya gola. Akangela mama na yeba kanda mwana na même era likara na émission place akenda ovanda mwana na za ina tentative ya viol. Donc ba secret c'est belé Lisa. Biso to batanda ko biso to bana lwana mama na zala na lwana donc biso se to liaka na mama to zala kunati ya mwana na nda zana ndinga kimaka de suka na batirki wa do mwana na vi na ye a passer vie mo boya bien et puis ngana tala pe Nathalie pe Davina ngo pe na basuki ndaka nga bongo Nathalie Keina Nathalie ba Didi Stone mais Nathalie mwana ngo suki ya malunge za la raté elamba malunge za la raté mwana ngo za la lokwa afa abandonné mais mwana fait rigola ozomona ke bana ya Fali ata bazo sa buzo bala bongo na suki bien ana santé bien za propre otali Didi Stone malgré impolitesse ni aza bien zo ba contrat ba 100,000 balles siko so bana wana nyonso tala disco Davina omoni akangi sangita ya sankwanza na mutu mbula na mbula suka bo mwana suke zolongwa suke mwana ezokoma awa na libandi nikola stress alors ka mwana muki pourquoi ça ndingo na bana oyo boti ba oyo sela ngo analyse te omona mutu moto oyo sa analyse mais ce zaka mwana il fallait tie point na Instagram ba pona ni na tie point wana tata irresponsable mais si la jaune ya mwana wana te
amona comportement mobali na été pas mwana wana yesi la jeune alobani mwasi ndako ye mwasi mote malamu tabo sembo tabo boto tabo lingo tanga mona biloko mobali na sala pona mwana wana ye mtaza mwasi akopesa conseil pona makambo o ezanga tina ba stage tozo tanga komana na kicho mena makambo o ya mwana moko aza abandonné banda bo mwana na eti akomi na kimukolo mwana oza la torturer tata linga ka ete maman aza ndako akopesa conseil te bato botala ba lobelo te communauté bobimba orchestre mukolo orchestre aliaka bana bato ba misene nyonso bakufela bana ba misene soso moi ça juize mi moi ça kufi moi ça juize mi moi ça kufi communauté zo lobate azolia ba journaliste communauté zo lobate ba ndengone mo bazo kima ye po nini azolia kotal alia katala kate ko lia bato na ko lia bato communauté totala donc alia bato si ça bato ndenge lingi tala ba communauté o bango to ba sa sous émission ba défendre molei misunya bato de temps à bêta dida sari na ba stade ni wana gola ke temps nga bêta pe jeune na ye wana ba mais on a Genève nani rafina ke donc il souci makasi tika ya Karine mokonzi so moi za ndoki bagoliana bagoliana ba bale Karine mokonzi za kale ndoki ibongo sikolisa kuntoke na ngambu ya na ngamba bagola pona yoka ke ekiri wana ba yoka na te bazivisa te balite akanda ba Virginie sangoma bakomi da poto sangoma walite akanda visa zate bapimeli bango visa lite akanda Virginie Manganga Muzeki Ndingo bagene 4 dala niso na marque house botika so mona bango na poto te na ilunga bo mona bango so na poto te bazwaki visa Espagne visa territorial basisi visa territorial la bango ole basuka na territoire Espagne bango bakomaki ti France bakomiti France basali erreur ya kosala ba vidéo bani nyonso wana basali nini na bango bazongi baye kosenga sous visa bakele bango ba Suisse na Suisse bapimeli bato ba deux so bakotsa visa na Suisse na idée que bazwa visa ba deux so faire Suisse kati kuna to ba ouvela te Suisse kati kata Suisse bi visa zate bazongi Espagne basenga sous visa territorial Espagne beti refus pas refusé soki bomoni bango na Genève areva bokatanga mabele nalobaki bomona bango te na Adidas Arena bazala ite so moni bango na Genève Arena bokatinga mabele bazala te mais bazongi pa ya mutu na bango wana ya boso na politique lobi ngamona na ba problème nanga ba suspendre pendant une année na atteint yo côté la mutu te pardon bolingisa ngai boso na politique aboyi na ye oui ba suspendre les chaînes en sonde balolendo ba obengo na tribunal ya ko sa droit de réponse liko ya ta saboter tribunal ba suspendre les chaînes. Donc mawa bagoloa en tout cas na mami mpona bino po bat na bino bozala te boyo ka mamanga na lobala be ponga na so ba information na source na pena batu na source bagoloa ba benga nga pesa nga ba information. C'est vraiment triste mais boyo baka que on est de cœur avec vous, on partage notre douleur pour ceux qui ba okende concert ça le 15 € déjà fuba salaka so botenga tembe boze le 15 et puis concert on est à vide. Mais pour la caille batu que non ba osada les 5 ba osada na kati ya Genève pour ba sada musana bango mais dommage que na moni que tisco ba yete mais et quoi ça appelle Cameroun pesa solo bazangi visa mais ce que batu bazana ba inquiétude ba mona ite ba mona ba ba kenza ipoto batu musu ba kanze no ba zi visa ba kebeta na tour ba ye après ba ozonga ba ba na ka ko déjeuner na poto bazonga po bazonga le 5 bazonga dîner kasi Virginie, Coco Virginie, yo, Muzeki Ndingo za mbebolo kwa mbigudi. Boso bokene ko déjeuner, na marka wis boso ga ko dîner. Baso ga totala babo. En tout cas, tout reço bazu tire kiti bakati mai. On avion. L'avion tout rebokete. Mais bon, ça na bango plein na Genève, zo moni la Genève. Genève voilà. Ma papa. Quoi mini nos ala na. Poupola pena boyo wa concert ko loka penza boyo. Wana zo loka Virginie Manganga to zo loka. Concert wana la pena boye. Ma papa. Chaque 5e ba Congo ba loka ba mona so lela ba bana ba loka ba kabo. Chaque 5e ba loka ba kabo. Concert wana pengo je. Wana bakata ba couleur kene otala couleur ezalo na concert wana. Tala ka ba journaliste Saint-Denis. Ba senga bando ba sali promotion te. Et puis la Suisse, na nebo mona faire autant de concert na Suisse. Jamais concert on a en tout cas on dirait annulation en cours de téléchargement. Annulation téléchargement dès mon awazé quoi. Dès mon awazé quoi. Annulation en cours de téléchargement.
Siko Liza Queen de ezana yo siko nde ozana lo nyoso sala ki Liza bato bayaki na bango des arena yo lobi ke non batambongo bazale wana te siko nde ezana ba ko saper makasi zo baso bato ba otonda kuna te pona bi ke tour vraiment faut basala le contraire pour yo lobayeki na des arena batambongo bazale te c'est tour ba kara sole kokota kuna na Genève ba prouver moto lo Jojo moi kokuna na omoni ete mobali kitoko lo ya na ngasi asote ki bogolo na concert à faire ya kozala Bonjour, je suis Ben Willy, les Gabonais, dans le concert de Paulo dos Santos. Je suis un garçon impuissant. Paul dos Santos, les guerriers, Bodik Matadi, Union européenne, Ben Willy, les Gabonais, et on a félicité Batoubaouto Balanani. Alves la poule gagne, on a félicité vraiment, tu félicité à trop. Vraiment, bana yangola malbosa mona mutabali. Bana yangola na mutabalate. Malbosa mona mutabali na félicité. Encore ta minute Elisa, pour nous allons nous côté na babiso. Non, tu as le bac. Bato beba ke na concert à faire, ba ça ben puissant. Bato beba impuissance sexuelle. Ndé o mona ba concert à faire. Ok, on a fait basi oh battu d'échappement benda basala trop ba moteur kita ndé to gena ba concert à faire on a concert à faire basi ba tampon à gauche tampon à droite Lisa Queen ben oui ba fille makolo kilo ndé on a bona Genève Arena ba makolo kilo ba impuissance sexuelle ba toza ba garçon trop impuissant baza ba problème love ba problème belé parce que na concert fait soto ka biloko na bango talika oh pena azo dégager impuissance bon to mona ba concert faire ba to ya normal boy mbala ndeza biso ba concert fali boy bazala te mais ndina kama baloba ke na ngamba fali ba defa ba ya na trop avec mo defa makasi defa la marque house bon bazo makamba ba sala ga ba ko sela ngo biso o mona te na concert na ba defa la bango ebele na mona ba jubio ba okumisa baba defa bele orchestre o ezala ba PD reconnu ba sala rapport orchestre wana et ça fait les ketchu PD alobela faire et puis on va raboa ke les ketchu mon amour siko yo la kisike baza banani baba defa ozu ba loka ba migeniema ba defa Lisa migeniema za moi sine ko sa boyete wana faire na biso ba te bele ba mozo ba sika na ndaka teka décoration ba ba talingine ko sa simete mige ozu o wana msu era ramsès yema o miga bien qui influenceuse ba yebani parce que bien za moi si yaka bien qui influenceuse ba defa c'est bene ne pas faire pas biso so ba tonto lo wala ba ejikitenge o vanjo moni ba fiston coloqué o tali moni papa di ba diata o moni suleka o kozo mona pena ke batu quoi ya biso so mona pena batu ya bango pena ba mama na ba defa donc voilà ba impuissant nyonso boke concert ya faire boke na bino concert basi nyonso bato d'échappement rasé bato d'échappement beta cano bosala moteur ekueya boke na bino concert ya faire basi so ba tampon ba cancer bozu cancer na Kinshasa misu bozu na Angola misu bozu cancer na Turquie misu bozu cancer na Benin o boke se retrouver la concert faire boke ndé concert wana za concert na bino ba retraité ba juste ba kena retraite ya musale sila et donc on sait les arrêter bo ke on a bolingo o ko zo bolingo te po oyebi ke malonge zate na kati na yo de mu pepe bima ba ke ne concert et concert na bango et puis piaka téléchargement piaka en téléchargement fausse wala nyoso vide pona tala nene ya kuna tombuka biba biete kama et bakata ba couleur oui et bakata ba couleur biete kama te so ba teki biye ba ebisangani et bakata ba couleur biso to hotel la bango kaka ndenge na télé maki loba kaka atinda ka ba finga falite loba atinda ba finga falite so atinda ba finga falite na Genève à bêta total Lisa vraiment merci ça c'est Lisa Queen la donne nande na bishabino kanzamba analyse toujours continuer toujours Lisa Queen nene ba na ko boaka mutu te po bozo kabate bozo msaba appel. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'est Lisa Queen la donne Nzambe à analyse binomo bozomo balobi que non bato bazana défaut sexuel bango de ba otondo na concert à faire gola. Pour Lisa pour ce qu'on nzembo oyo Kofi Ayembeli mama si o mona ondeni leki banzembo ya nani ya li yo mona ondeni. En tout cas non ba imba moi si ma bébé on te bandala botama.
ayebite nano banda babota ngai bayembaka basi mais non namona moto ayemba mwasi mabe te nde bayembi jeune fille wana ayembi ye mabe nzembo mabe landi yango bieza mabe oye mondo asala yango bachallenge na TikTok ye moko asala challenge ya soni kasi combien de personnes basala challenge kombo nango nini bato yo yoki ona nzela nzembo ebeta te nzembo ezobeta te mwa mosana aza na ora te nzembo ebeta te nzembo mabe basi batie nzembo ya grand prêtre mare batie nzembo wana na eloko wana basali wana mponi koyemba mwasi mabe bongo basi batie nzembo ya alia batie nzembo wana basi batie alia na versase misede mis batie nzembo wana basi batie enji kowet fille wana tia tunisienne soki ya nani kofi ezalaka kobima ne baserio wana alingaka bala ye il était une fois enji et plus rien batie nzembo wana batie futa jalo batie nzembo wana batie nzembo bamiss tuti basi nyonso kofi ayemba basi batie nzembo wana boni mosusu bako mponi koyemba mwasi mabe bongo na mboko bato bayembi basi mabe azali moko me babakisani mibale wera ayemba na kobemba yo na mboka panama mapata chima I love you I miss you olimbisa ngai yo moko oyebi na buzoba o rambo to sela biso o deux personnes bayembi basi mabo yembi basi na bino mabe omoni Kofi. Moi j'ai toujours dit Kofi na alinga mwasi na te asepelaka na ye mpona supportabilité kitiki ya Kofi voilà asupportabilité kitiki ya Kofi asepelaka na mbeto asepelaka na ye apresiaka ye amesani na ye mais bolingo alingaka ye te po omoni moto so alingi mwasi inspiration yaka naturellement omoni fali so azoyemba nana yaka naturellement ozo comprendre inspiration oyo yaka na banzembo ya alia inspiration wana etikali koya etikali koya te banda kuto akaba na lia akomaki mame na lia atikali soki kosainspire malonga te nzembo malonga te ntina nzembo oyo ayembi mwana mwasi oyo bango mo bakokosala yango challenge te nzembo mabe zelo nilakisa nzembo wana ya mabe ozwi nzembo ji bayembela mida mene moi ce soir ozwi otinda nzembo wana nzembo nini otiela banzembo nyonso bayembela bafana okotiela banzembo ndenge wana bapapa na biso bayemba baboule bayemba papa lutumba nsima bayemba bambole kombo ya mbole o matoye mesana ti lelo après 50 biso tobeka nzembo na so ebeti na kotema mbala na ngai bayemba ba Marie Louise solo ngai ayo bato bayemba basi bango na bawendo koloso bayemba basi o nzembo noko yembela mwasi boy ale ozwi susu Fabrigas ayiso ko bakisa mpoka na nzembo Fabrigas zo ko ayeba ta kokende wapi bo nzembo eza mabe me babengi etikaka ayemba nzembo so zomela mère parler il faut nani artiste moko pe ya niveau ozoyembela ye rozo neti Youssou oyembela okela ngamba braza ozwi mutu mwa munene ozoyembela yo ozwi icône moko ya musique congolaise po sala ke nzembo kende de père bavie bozi baza wana bavie na biso banyoka longo bata basola te okezo yem nzembo ozoyembela mwasi okezo Fabrigas za mutu ayemba akoma nzembo na bolingo na mamba bolingo te Fabrigas ye moko azokela olokola ba danseuse caleçon na pibi na kosile makambo omonaki yango te wana olobi asu oui so ozoyembela mwasi sala pitala mpe moto nini yo mpe koaccompagne na koyembela mwasi inspiration ezala te mais soko mpona fere mpe ayembela mama ayembela mpe nani te fere alingaka mbongo mingi malama azwane mpe ya mbongo bapese mbongo ayemba moto ayembela mwasi nzembo te te obwako nde libanga mais asacrifie $50,000 mpona ye ozasenga $30,000 asacrifie $30,000 mpo ayembela nzembo te biloko adasala yango te asala yango te ayemba ete fere basa moto akutele mamabolingo badéception trop po achange de basa ta 7 na ta 8 sikoyo oyemba naye ayembaka série oyo aigle abetaka ye munduki na fille wana nde akendaka koyemba nzembo wana ayembaka ya mawa nakweli susu victime ya souffrance série babetaka ye bo wana déception wana banda ayemba nzembo wana na ayembela yesu mosi te wana kopi na ye te. Ok, merci beaucoup Lisa Queen, toujours continuer toujours. Lisa suko pona likambo na mona gouv le gola ba yamba kene émission mais banzemba dinasa ko koyemba monte. C'est ça normal. Na muto lo ba keno ya za proche affaire, ya za porte-parole affaire, aza gaulois vraiment gaulois de naissance ya makila mais ba yambiye ayemba banzembo affaire ya dynastie.
bazalaka na bango bagolo atende omoni bango wana bakala bango baventurier comment bino bosolo bake oswat baventurier te bango mo bayebi ke tata na bango asala makambo malonga te comment yo kotuna ngai Lisa nzembo ofale ayembelaki Patrick Bakala nayeba bango te normalement Bakala ostala amour ezokufa Patrick tu vois po moto asala mosala bien moto asala nde mosala yango bien te ye neti mwana jela garçon bato guverne kola okanga nzembo bongo na moto asala nango nini ayebi même pas titre parce que nayoki mawana bien en tout cas bato badefendra faire fa alinga bango mingi fallait asala fort abeba bango bapoto aller et tout po balingaka ye malgré bozoba nyonso asala wana bango badefendaka nga na kokoka te moi j'aime l'excellence nga nalingaka excellence na koko défendre moto ndenge wana te na bando lukelaki makambo osebeta banzembo ya mabe faire azobeta mais baguverne kola bana bato fo balukelaki babaluka bakanga banzembo mabe nzembo eza mabe aoyeba ngo ndeni nzembo mabe okanga ngo ndeni tutala makambo mosusu yosala eza normal ngai na edérange nga te banzembo na ye mabe e normal ayeba ngo taza moto bocomprendre vraiment guvle golwa en tout cas mambo mpe na okoka suku oloba mambo bagolwa te parce que kuna bavise eza te to baluka boye eza te to libabe na libabe makambo yango ezosimba kaka te vise eza te mais balobi faire abambi fali mikolo fali ayokana te faire nde makambo ayokana na makambo elamba na yango na te c'est avant monter oyo ya ble wana alataki elambo Lisa alataki elambo nazoteka baya kosomba bagoloza mbongo mpe bazalaka te eya 5000 kwanza $100 tata bino alataki elambo mokolo azobeta ceinture soki ya oevoir Congo alataki yambo noir nango yango nazoteka 5000 kwanza dosomba sa sikoyo succès yango osala mpona bilambo alataki asala ebese asalaki yango bese merci okesa mabe okesa succès te okesa banzembo mabe okesa bato okende na poto te okesa bajournaliste baokemba bazwa na bango bambongo te mpona promotion okesa mabe okesa doke poto te okesa bajournaliste baokemba okesa sans contrat okesa sans visa okesa bafille mo bilongi etengama banduta bilongi cancer okesa soin te okesa na soin te en tout cas boma baka basi kitoko beli to mo mbali abotama na boma yango balakaka autaka na ngamba ngola o ndenge nini abotama na boma mo mbali wa muyombe ba bolosa sa ya bien te bambi bazaba ta fier bambi basala mamba bie banoko na ngaba yombe ndi o muyombe model nini nsambela ngai niyo sezo simbati azonga boma bisika uta azonga na nchela ata na kwangila fo sokola mwana wana bato ya boma bato ba Kongo bosa ba Kongo bandeko boza na sioni na mboka ba mama na ngai oboza na kwangila oboza na chela bobenga mwana bosokola mwana sana ba problème mwana za kilo faire za kilo partout fo sokola c'est pas possible ana kilo na bolingo ana kilo na ko ba visa ana kilo na makamno sous mais ba concert ça ba plein ça il plein moi Adidas ça rien au plein il doit tirer le deuxième jour mon été Bama kasi ndele ba rideau en passant ce que ça au salaire copie à rideau na Suisse comme là on sait la publicité gratuite pour faire aux a besoin on va concert na ya ce qui Giovanni Arena comme on dit Giovanni Arena oh azobeta na nini na Genève Genève voilà faire aux a besoin ba rideau donc il y a kana c'est la publicité gratuite pour faire son ba rideau jour ça c'est toujours Lisa Queen. Mais Lisa Queen, entre vous les Warion, qu'est-ce qui passe avec toi, avec Joël Chaud? Parce que na vidéo moko bozo circuler, faut m'excuser na côté place wana parce que vidéo wana ezo circuler trop ndenge Joël soit mais quand même ko toucher wa fingi yo makasi. Mais tu que bo bana papa moko poni bo régler makambo wana entre vous na famille bo bimisa on internet. Il ne se passe rien. Biso ba Lisa to komara lora moto so rola mukana sa ile vidéo ya fingi yo donc ça m'a un peu dérangé biso souster les ça comme d'après sur bonjour so moto lobi na ngai liso ça 5 papa la 5 bana différent yo papa bana nga d'ailleurs oyebi ke bazala au 5 te et puis papa bango oyebi très bien boso la donc moto ayebi ngai bi ke ça mamba lokuta donc voilà na profité pe na loba malgré tout na loba ki yango déjà na loba ki yango déjà mais na profité pe na loba ki non bino boto bomema ba information be ba façon ni bomema ba information bo sala mo effort yo pesa ba information vrai yo moi so talanga na loba na yo sala mo effort yo pesa ba information vrai
5 bana 5 tata c'est impossible poli kama ntango yaki papa bana biso abenga inga pesa ah bon abenga inga alopini atidelinga bafoto bana biso nyonso atene ayenga yo mumu tosubela bana bime ekamusinga vina bina mabe nani babia muyibi menga na bike boss de boss mutazala na shibomba bino be on pompe essence na Congo ba pompe essence mutazala na ngo na mboko yo aboyi na ye akena ye aza impreza sur na Brésil mais bino bokebeke muyibi en tout cas vraiment des aki entre parenthèses makamto lo be senga ka fona loba oui photo loba ngo eza normal photo loba ngo en tout cas boye ba pena ko pesa banini pourtant yo mema i message wana poza na posa ka muyibi wana olongolela ebilamba sala yo asala yo wana biso toyebi ombala sima tokoma siko kotanga bakombo potema bokomo memango boto koma sotanga bakombo makasi osomona tokoma otanga bakombo tuka fosa l'effort otika likambo na ke to na vie ya bato eza mabe to ke na ya to betana lisolo neti ya ba journaliste Saint-Denis pona yo afino ezani ba journaliste Saint-Denis basali clic na bango mo boye oh fallait ça fier fallait ça lolendo pour te prouver Fally faut que de supporter faire ba komi ko sa ba cabale contre Fally et là ba comprendre idée était que fallait ça fier fallait ça lolendo industrie musicale ya lelo et senga makambo o fallait ça là bazaro senga faire ça professionnel yango autant faire comme professionnel comme déranger bango pas même problème on va reprocher la Fally yango oyo ba comme reprocher na faire et ça ce que lolendo te et ça makambo ke mutalingi abano lié la musique asali émission na epo botalango faut futa mo ota émission est gratuite a beti concert na epo tiango na YouTube et c'est impossible tiango na YouTube pour ba bloquer au chaîne actu net li moi tu comprends donc bino ko ba nozate botangi ba classe te boke poto ligo comme ça comme ça ibango ba sela bino ba artiste a composer nzembo a kota studio asala banini so po yo oyo tiango na chaîne no ofele olia ba vue c'est quand même pas normal ce qu'on fait le quoi ça va mettre musique à ghetto ayebe mamona ni sorti tanga se beti concert na o bato ke batimbisi lui lingo Hollande le roi Fally ta lo comme le roi Fally concert ba samso ma image à concert voilà bango vidéo reno ya o monango vidéo professionnelle moko ya tout 2 minutes et auto bima pas même 3 jours industrie musicale ya mwana industrie musicale c'est que so lingo yo kanze ba faire consommer ye kende ko streamer ye kende ko like ye kende ko kende ba et que yo zora image ya artiste oye nango ofele la chaîne YouTube non obandi ko salela yango sur le roi faire sali boye ba komi ba yini akomi mutu mabe ba sali promotion te ngala za lo ba jaba nakala ba journée saint balinga affaire te ba sala bongo ba ke pas Fally ba espace te ba sala bomna ba intérêt na bango personnel le roi tour faire atali intérêt na le roi artiste ngabe na gagner mongo msana ngai babo c'est les publicités pour ngala biso vandaka na bandi question biso tuyinga banzo lobela ba rien na Fally na lobela mna za fan nae na besoin futa ngambongo te bakabelanga te na loba msana nga na po na chef fait le choix de soutenir Fally papa aidor tout c'est belé tout ça bloc wana tu vois mais bango ils n'ont pas fait le choix de soutenir Ferregola ba soutenir raye parce que ils pensent faire mal à Fally yango garçon wana soki David Mombele wana lobi ke to linga ki to sai concert wana dit to prouver Fally to prouver dit c'est et Betty et tout voilà bon alors que c'est n'importe quoi ça peut maman le ba sali yango na volonté te ba sali pour na prouver Fally voilà le roi prouver ça te ba futa ba mbongo te ba moni ke ba chaîne na ba image ko tate yango ba publier te ba artiste ce que faut ba de comprendre genre ya presse ba artiste yango aider biso to changer mentalité ba journaliste bazo détruire jeunesse bazo ko détruire la culture ya mboka o eza musique pour na intérêt ba chaîne YouTube na bango ceux qui ba artiste ni so comme ko agir boye que ba agir le roi Fally ba ko bolanda boye en tout cas e belé wala bon ça la besoin afinga o te patala ba pa ebi que kula na sala nga intérêt comme ça so ko linga faire akolobela na bolingo so ko linga Fally akolobela na bolingo gloire langa linga alobela Fally c'est intérêt parce que l'inga mutouana il aime la personne qu'on appelle Fally naturellement sans intérêt et dit que pas ça bloquer dans la chaîne sans intérêt c'est comme tu sais aider biso comme ça comme la bonne professionnel comme ça ba que bato ba linga sans intérêt ba défendre bango c'est tout. OK, merci beaucoup Wanezaki tata mwasi ya ba warion. OK, vraiment nous sommes arrivés vers la fin de cette émission Lisa Queen ce que j'en a mot de la fin. Mot de la fin il amba yango na oteka aoteka elamba faire alataki la concert de revoir soko za goloa même que bamne bambongo te mais luka mbali mwaka belo $100 oyo sombelamba mais mona tata na mais fait pas kutana mingi na ba fan na ba concert bilamba alata kalata bamba moins cher ya ba kutanaka. Néanmoins, je n'oublie pas, je salue Maman Bonheur 5 étoiles, Maman Ibraden Jones qui a fêté son anniversaire hier.
Dans un sous na nane ba warrior défenseur ba warrior a fêté anniversaire na lelo. Joyeux anniversaire Manuela Kitoko Belé. Ma chérie, je te salue. La pesimote na fait njora janvier bafana. La pesimote na Aïdor Bokwala. Voilà batnanga ça c'est la famille. La bossanité ko pesa mbote nani sous na pesimote. Na pesimote na Jojo Mwako. Depuis na yeba vinanga ezwa grandeur msusu. Ah depuis na yeba Jojo vinanga ezwa grandeur msusu. Na pesimote na Serge Tata Kibokolo. Depuis Paris, depuis Luanda Awa. Ben Owidi le Gabonais, mon grand frère. L'homme qui chuchote à l'oreille du boss Abédachour. Vraiment, président Alain Visor. Eh, monté ma maman Rachel. Moi, je suis allé Bassel Kikolo Bomba Kitoko. Président Alain Visor, monté belé, voilà. Ok, merci beaucoup là directement. Je vais saluer à passer maman Rachel Nzamba Kabel pour me Mikolo Yende Kabel. Vietnam Vietnam. C'est na okota Rachel do bientôt na sala susu wana pona zo su Vietnam na pesi mbote na baki na kopesa mbote li susu te. Vome na pesa bampuko anda kumakitu na za na bango te. Bakabate. Talondo bakabate. Bakabela do 50,000 kwa déjà $50. Après atine le vidéo porno. Bakabate. Inutile. To pesa mo ka mbote batu nyo se Luanda to linga kabino to pesi bino mbote ne to ebisa bino ka maso na biso ebandi bozala toujours branché. On a s'abonner te à s'abonner vraiment na chaîne Oyo to sengi bo s'abonner parce que ma bango yango to avec Michael Okamba. Afrique Lengi TV. Abonnez-vous massivement. Merci, prochaine fois à l'occasion. Merci. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.